Faisons par rapport à Basser. Hein? Oyo, façon na bango ya ko réfléchir, na partenaire na wa kutani na ye vis-à-vis ya finance et ou tes autres provenir pas mobali par rapport na makamba mariage. So comprendre te, vimbana soko vimbana. Pasuka so pasuka. O ça pelote. Basser, il faut boire la réalité. Surtout Basser dans la balité. Hein? Et là, il faut comprendre le serre. Yo te mutu ko contrôler et yo te mutu ko sala choix tant on dit au bal. Parce que ceux qui ont conseil, que ont conseil pas bateau babali ou baza bien na carte mariage na bango. Parce que Instagram est baby sibino, hein? Social media est baby sibino. Hein? Bota la batu. Oh déjà bazui déjà ba succès na vie na bango, mais boto ta te trajet oyo batamboli. Hein? Pe travaux oyo ba sali pour na ba koma bisika ba komi. Yo nanga to koli net. Tout en école moko. Excuse-moi. Tout en école moko. Université moko. Collège moko. Nini moko. Hein? Alors comme ce que tango ngana yo linga yo. Ozo kanisa ke nga ifona zadia na ba 30 000, 40 000, 50 000 la banque nanga. Mais pourquoi kasi yo zozo a déjà courage à kende ko aborder ce qui ko ebi que non na simana yo financièrement ozano na ba moyen oye kokoki ko soutenir ou bien ko satisfaire un sous na makam o yazo kanisa te. Pourquoi quand sozo kende ko aborder ces gia ko yebise que non je vais te marier, je vais te draguer et je vais faire la vie avec toi. C'est ça, mais so ngana zo linga ya. Ala ngai ngana ya linga. Yo fandi kuna. Oh mimone, mitala bien penza. Ciao. Ça miroir, tala pena elinga. Ceux qui no elinga, ça veut dire na zana ba moi moyen na ngai. Mais na par exemple, so on dans la banque nanga, na zakara na 10 000. Na kokista nga moi 10 000 nanga boye. Alesko ezo matamata. Yo ce qu'on a famille no bosenga 10 000 dot. So ce qu'on a 10 000 wana na pesibino. Na ofana na ndengini. Tant que na ofana na yo to comme les sardines na kata ndaku, sardine na mapa ba comme finga mindset na eza na kata réalité. Ya réalité ya makambo zalango. Ondre osengi bagi ya eza 3 000. Yeah? Tiens mind to pose exemple ki mbalo ngaza na 10 000 la banque. Bag ba sombelo 3 000. Mariage bo sala ceux qui ozo expect bo ça dire ba 10 000 15 000 pour le mariage. Allez dot ba sengi ceux qui 10 000 sous. On dit combien? 23 000. Yo moko coûte na kata banque nota 10 € exacté. Bon, wana pa. Yo moko na banque no salaire carte transport ya bana miki. Donc non ba ke moins oyo akoki ko kanisa bongo te eza moins o a réfléchir ça va bien parce que par rapport à li solo. Surtout solo na moins no bien déjà des bébés que ngana gagner ka boyo gagner ka boyo. Pourquoi moi c'est bon que osenga ba baga ba 10 000. Pourquoi que na bijo mo boy azana masa bien. Abana masa bien nini. Mais boy que na kata mariage na bango va dépasser 30 000. 30 000 pour un mariage. Après ce qui, quelques temps, ce qui, 3 ans, 4 ans, moi, si je me raso baké, na sala qui est rare. Parce que c'est comme un katinang zalaki. Moi, ben des squares, 30 000 euros squares zaki yani. Les zaki juste pour que mon kilé, baké bango. That's my point. One day, eloro na zulu bani, makanisi na you parce que tant zalaki young wana, azo kanisa, na mariage nanga, fo banja live ezala. Banja live fo futa bango, na mariage nanga, fo sale boye, fo ninya boye. Moi, nous ozo kondete que bon ezo mata. Ceux qui vont monique que non bozana ngo ya belé beaucoup ko spend ndenge nyoso boye. Bo spend na bino. Vas-y. On le vit qu'une seule fois, vieux en mon corps. Vas-y, bossez. Parce que pour moi, c'est bon ça là. Yozo kanisake, yo moto repona na no robala. I'm sorry, oroponate, orondima oui, mais ba reponande yo. Peut-être qu'on peut na repona yo, azo calculer par rapport à bizali na yo na ndengo zali. A repona pe when quand a robala yo. It's not your choice. Ce bon le mécanisme na ke ondere yonde muto zambalo tchena lupeko comme même le sac. Réfléchir par rapport à ba moyen bozanango. Tika ko komisa mo mobile abatu ko kotina ba stress ko kotina ba nyongo ko kotina ba souci mo bo juste ka pour à satisfaire yo. Non maman, futur est très très important vraiment. Bo plan par rapport à ba moyen au bozanango. Oui, là je suis d'accord. Ceux qui vont me plaindre par rapport à ma moyen bozanango, ouais, c'est bien. Mais bon tika ndiko réfléchir que non, il faut que non yo bozanango ebele te mozo kanisa ke mobile na yo, il faut à pouvoir car est belé pour à satisfaire yo. Okoboma mobala batu na AVC na ajama muki. AVC. Déjà tous arana AV, lo que tika la choka C. Soka tika la ja. Très déçu.
Ok, c'est ça. Donc si j'ai tomé la kibino yango wana linga mobali na yo par rapport ya ba moyen aza nango bo se préparer bo solo la bo s'engager bo na oyo donc na oyo bokoki bo sala koya na bolingo ya Hollywood te ya novelas te ya Instagram te linga mobali na yo bo s'organiser par rapport à ba makoki o mobali aza nango et puis ba famille please bo yibisa biso te attaque toza nango toza ba projet o ezo ya lobby to ko sa na ko bimisa 15,000 nanga nyoso te kaka ke non il faut na pesa bino aso na pesa bino après nga non sika na nini papa mama libala eza business te s'il vous plaît boye bandenge nini ya ko balancer ata mobali wana za na mbongo de ba osengi o ekoki na libala mo po bokanisa pe ke non lobby ya bana na bino ekozala ndenge nini soki bo sepeli nango bokomela biso na ba commentaire s'abonnez-vous bo s'abonner bokomela biso na ba commentaire bo pesa biso pe ba sujet bo soko sepeli koma soko sepeli te koma donc soko lobela biso bela yebisa biso po to yeba ndenge nini ya ko développer soki boza pe na ba idée mususu bokomela biso bo yebisa biso to ko pe komeka ko développer makambo. Merci beaucoup, c'était Petit John et Vieux Moche. Très déçu. Appelé, justifié, tu m'as couronné mon Jésus. Appelé, justifié, tu m'as couronné.